Brazzaville na dit que bozali ebele na poste téléviseur na bino pona kolanda magazine na bino mbonda ekolo o ezali ko kambe mapa ya Alain Dewa. Donc fongo la journée na biso boy bake na ba déplacer ya kwa muntu bana mibale ya moins de 5 ans bakufaki. Likambo etali conflit entre Bateke na Bayaka. Touti wapi, tokomi wapi, pe tozokende wapi. Batumi bale bazalaki enregistré lisusu samedi ya le 15 octobre. Batumi bale bazalaki enregistré lisusu samedi ya le 15 octobre 2022. Parmi ba déplacés oyo bakimaki violence na Kwamut na province ya Mai-Ndombe. Pe bakendeki na ville ya Bandundu na province ya Kwilu. Jérémy Bikele oyo azali directeur ya cabinet ya ministre provincial des affaires humanitaires ya Kwilu. Alobaki boye bana mibale ya moins de 5 ans bakufi suite ya malnutrition pe mauvaise condition de vie oyo bazali na yango. Kasi ye abakisaki lisusu alobi depuis ba déplacé oyo baya na ville ya Bandundu ba enregistré déjà 8 morts dont 5 enfants pe 3 adultes. Kasi ye atalisaki alobi ba condition de vie ya ba famille déplacée ezali mabe makasi. Na yango boye bake depuis ba conflit oyo ebanda bande kona biso ya ba famille déplacée batikali kozwa ata lisungi moko te. Toko senga na ba partenaire ya pouvoir nyonso, ba ONG, ba fondation pe na batu nyonso ya motema malamu boye bana kosunga bango po bilanga ya malamu ya kolona nde yangoyo. Dossier oyo eza à suivre. Premier ministre Samalou Konde na ministre infrastructure Alex basalaki inauguration ya po ya Matete. Bolanda reportage oyo. Population Matete lemba bazalaki nesengo makasi mokolo ya lelo botulanga nini. Ezalaki présence ya premier ministre Samalou Konde na ministre Alex o infrastructure. Botulanga nini na projet ya Tinejelu bayaki ko inaugurer po oyo ya Matete. Population ezalaki ebele ba parti politique ezalaki pe ebele. Tango biso tokitaki magazine ya mbonda ekolo boyoka population bazaki ne sengo ndenge balobaki na micro na biso. Makasi seto za bato to fandi koto tonyo kwa mipona kodinda tonyo kwa misitumbula mars banda ko ebuka li ba mire kwei metan mulai to zaki olela benzambe oya bolingo atindi président Fati Beton na longo na gouverneur ba ye conseil biso pont en tout cas non sengo ya munene ko batina oli kamo ba basali elekel biso makasi ya betele mama ya pont oyo papa esengo nini to kozala nango biso to zalaki mbule sali likolo boy papa moteme komika kaka lelo tokokufa bien tokokufa te mais lelo Fati Beton asaleli biso pont oyo esengo toza nango ndenge to na telemi boy na kokoloba te ezalaka nde boye obongola motema bongola baposhi okabaki na ba kaba pe na église eza nini population oyo merci na Fati Beton population bazo sepela na makasi merci na mwana mboka Gentildingo Bilambaka Jekoko Mulumba toujours na vision ya Fati Beton bonde zalaka kitoko makasi. Tokende na environnement na quartier Kinsaku na commune ya Matete population bazolela na kombo ya Bukumesa na bango bolanda elema oyo. Comportement ya Bukumesa ya Matete population bazo regretter nango makasi. Balobi ozo aider mwana mboka Gentildingo Bilato ozo aider te. Surtout rappel o esalamaki na mwana mboka Jekoko Mulumba pana yokutu ezolobela ata eloko te. Population bakomi kolela na kombo na yo otala kobanda otika bosoto oyo ekomi kobota bangungi. Population mususu o bata inconscient bakomi ko profiter na yango boye tosala kitoko te tellement que biso tolalaka te tango tokitaki wana dans la population ndenge bakaki na kombo na yo tozala na fulu te batuka ya misala leta bayeba biso ba salité ba terrasse
bon ba boaka ba koza full o to zanga nzela oleka ba nyoko ko mobima na full o so ba yeka longo liba de trater ba simnzela ba kei siko mbule ngo ba ntendo ko modinda so mbule ba ni foto mata likolo ndanda ko tika lipole pona nini full avenir beba ba leka lisusu te avenir beba ka pona full to zanga na full to site e uta ba tera samne ba ba samisa ba ziba deposa ba simnzela ba kenda full o eza ba full ya tigasi de ba longola ba salite na tigasi ole ba kenda ngo ba ya botsango a po ba kozwaka ba tsela ba gère et kindi go bwa kama mais depuis to mona ba autorité ndenge na ndenge ba a full longwati ye mo gentili mobile ya ayebi full o awugela biso duma mais aya asala réalisation lo mo titia kenda alongola lokote biso tozala na ba musu ba kufela mibali ba musu ba veve ba musu ba chômeur tozala na eloko kosala full te kasi bango ba konji ba aider biso na full ba bongisa place ko kitia ku maye edindaka sute full papa umeli tozo voter bango ba sala eloko te biso ba veve ba edaka biso te full ba bongisaka biso peut-être tala yo moko biso tozwande nini mayele nini tozana eloko te boye kitoko te balobi tala sima zonga moto olelaki poste bapesi yo mosala batela mosala mpona nsima na yo mabota ebele ezali kovivre soki ozali kosala kaka boye ekosala mabe makasi bukumesenga batele mokwanga mosala kitoko bolanda reportage oyo Biba yeyo le bukumese tele mokwanga bana nga basepelaka na makasi tango tokitaka na yo population ezaka na esengo makasi mikole uti koleka boyebake asalaki mobange na salongo na veni Kienza alobi na tiki Kienza na kei rompwenga ba botala yeyo na rompwenga ba azali kotala seulement tellement que bana nga bazwa conscience professionnel ya kin bopeto botala ba mama oyo bazali kokombola bango na kimia akitaki na malembe pe na kimia nyonso na route universitaire na cadre d'inspection yeyo papa social bana nga basepelaka na ye na vision ya mwana mboka Tatiningo Bilambaka pe ya Shekoko Mulumba bonde salaka yeyo umela na yo po boy vraiment kitoko makasi ye tele bukwanga balobi mikole ezali koya population bakopesa yo brevet po mosa ezali kosala ezali kosepelisa bango po boye epesa zuwa te balobi mosala esi ebandi tokopesa babukomesa nyonso badiplome na bango na mosala oyo ezali kosala na bakomini na bango balobi mikolo yo toza na systeme ya ferrejoke okwai batiki yo tokende na sécurité na komini ya Kimbanseke bakangaki bakulu na mokolo ya lelo bolanda elema oyo likambo etali ya sécurité na Kimbanseke eleki makasi toyebi te bukumesi ya komini ya Kimbanseke mosala na ye nini awa tozali na quartier Kabila na point chaud visa bakangi bakulu na en pleine action botala bango bachange méthode na bango ya kobunda bakomi na bisengele toyebi te soki bango nde bato basala batuto nzambe ata satana kutu azosepela na comportement bakulu na oyo te tango biso mbondo ekolo tokitaki boyoka ndenge babetaki mbondo na mikolo na biso nazwi bango awa te na secteur na nga awa te nazwi bango musika na nini na wenze ya Braza epa ya koleki na ngai nani na Patrick 500 vendredi major visa bengainga abisinga kulu lezo bunda makuna makasi nazwaki ekipe na nga mobimba toke na bango kuna en tout cas on nga mona na misu moye zala yebengati ba misusu oyo so tunie boy awutiki ngabwa ba misusu awutiki sensu bona yebite ayeko se retrouver kuna na marque nini donc on peut na robaiki na olemba bango te lelo pena na tambol na wagon tous les deux équipes na nga mobimba na tambol na bango lelo kozonga na kaya ngo na zongi nde na bengi bino boya ko filmer bango poto tche la police awa ba agresser nga na mona muta droit de l'homme te soki barigima ya la police est solide mboka ezala bien positionné soki lelo bakonzi baolandela makambo te rebelle kozala po bato oyo baza ba 400 personnes bazala ba chombo babenganaka ba commune par commune basanganaka basala mituel moko boye bazala ba jour na bango pe ba fête bana ba jour ba férié mais l'état afongola misu na ye po ndenge komo kende boye biso tokolaka na terrain jaune awa les années coulées to bana omona Kingabwa na 18h so Kingabwa
mwana nyonso fo azala pa na bango mais lelo kingabo ezalaka te mwana 9 ans l'âge à 8 ans aza na bar aokota hotel suivi eza te baotika charge wana pa nani okosenga na bukumese ya Kimbanseke population mpe baza na posa na yo mpo mokolo ya lelo population batondi na esengo makasi na mosala la polisi asaleli bango bonde ezalaka population bino mpe boyeba kobomba bana na bino te soki omoni mwana na mabe denonse ye ekosala kitoko makasi bukumese ya komini ya Ntsele mama Brigitte Mwaluke asalaki inauguration ya port mosusu ya sika na Kinkole bolanda reportage oyo atambolaki kotambola kaka ndenge balobaka lokola mwana nzambe akotaki Yerusaleme ye nani oboza komona mama Brigitte Mwaluke mwasi ya makasi mwasi ya nguya première dame ya commune de Ntsele mama Brigitte bayambaki ye na école Mobutu ezala la commune de Ntsele nyonso mpona kolakisa ke hygiène ya nzoto esengeli mpe bana bayeba ndenge nini hygiène ezalaka kaka ndenge bozomona na bilili bana basokolaki maboko na cadre ya ministère ya santé kolongo wana bayambaki lokola Yesu na Yerusaleme wapi kuna na libongo akele kofungola libongo comme d'habitude parce que population na ye basepelalaka na ye lokola zali mama numéro 1 ya commune ya Ntsele botala ye wana kisi bapolisier bayambie na honneur nyonso elongo na chef Pierre Evariste ozali chef ya village kimia ya Kinkole bango nyonso batambolaki inde tiko kota kati ya libongo mama afukataki riban abokaki masanga chef Pierre Evariste mokonzi ya Kinkole chef coutumier azalaki baloba te mpona kopesa nguya de manière ke libongo oyo misala etambwisama na pamba te eza na cadre ya investissement boyoka bino moko ndenge nini elekanaki ya sita Kinkole nde azali korepresente bango nazali korepresente banotable ya Kinkole Jardin Rose alongo musika aye koinvestir awa donc aye kopesa biso valeur donc atomboli Kinkole na investissement oyo asali epuis na port oyo ezala ekene misala nekene malamu okakoswa ezala donc port oyo ezongisa mbongo oyo baza kodepase tolobake koinvestir mbongo na ye ezonga po ete azala na esengo lobi akontinue asala su mosala mosusu na mabele na biso ya Kinkole mama Brigitte Mwaluke mama ya nguya mama ya makasi numéro 1 ya commune ya Ntsele bana Ntsele balobi kolemba te tambola kaka boye kaka ndenge osalaki la fois passé otambolaka la commune ya Ntsele mpona koloba ke rappel au mwana mboka Gérard Jikomulu Masaki ya Elite 003 babari lisusu batosa yango baeglise batosa yango basala ndenge bakonzi mboka balingi po ete mibeko oyo ekangami na se yango mpe ekangami na likolo mpe lokola opesi nguya de manière ke libongo oyo etambwisama tika te ekoka kokende moko akoswa ekende liboso parce ke investissement ya bana Congo esengeli na misala oyo bazali kosala ezalaka boye umela na yo mama eyokani bato ya transport balekisi trakaseri makasi surtout na Victoire bolanda elema oyo likambo etali trakaseri na ville ya Kinshasa ekomi kopesa pasi makasi awa tozali posima na matonge na Victoire esika owa pekenda sango botunanga nini bachauffer bato ya moto bazosepela ta moke te botala mutu ya moto oyo aye kosukisa course na ye ana batoli oyo chance population bazalaki ebele bakotelaki ye tango biso magazine mbonda ekoto kitaki wana boka ndenge balobaki mboka ezotambola malamu te parce que bato bazokonza mboka bazoyeba ndenge nini ya kokonza mboka te mpe lolenge nini bakoki kokonzela mboka c'est-à-dire paisible citoyen faut ozala libre en toute liberté etango yo osala mosala ya leta mpona kokanga moto ya moto to moto ya mutuka fo kozala na méthode ya bien oyo yo okoki kotelemisa yango mutu tala yo moko likambo baclash basali awa toza pembeni ya commune burgumestre azali awa colonel ya mbata ya district azali awa donc makambo ozoleka na niveau ya Victoire oyo tozoba te mboka oyo tokende yango wapi ici tokosenga na ministre Mbokoso population bakomi kolela na kombo na yo po mituka ezali ebele bamoto ezali ebele mais trakaseri toyebi te nani azali kokanga na nzela policier bureau de roulage bulu yeke ekoti makasi na niveau ya transport ezosala kitoko te mabe makasi Société nationale d'électricité mosala mabe makasi na commune ya Makala bolanda reportage oyo oyo bozali
bokomona ezali na yango couvre fete ezali na yango pe baroulage te botulanga nini ezali manque ya courant awa wana commune ya Makala pe Bumbu kabine moko ya monene ezalaka awa wana feni mafuta lelo basinga courant ekoma na yango lokola michop ekatalaki na 3h ya lelo population nyonso bazalaki na esengo te mpo courant ezalaki na yango te otala papa oyo esenyeli atombola singa ava mutuka na eleka soki courant ezalaki wana toyebi te otala mutuka oyo etelemi bakangi yango te esali pasi makasi tango biso magazine Monda Ekolo lokola tolalaka te toza baleki ya Jésus Christ tango tokitaki wana boyoka population ndenge balobaki Selengesa eza camion ya 10 construction nde bakable le câble à partir ya ba 4 3 nde le kaki ebenzi câble obende benzi câble sali be santi yo mone buki ba poto courant buki na ba poto misu kuna donc ezala danger ba misu bazalaki na batongo wana risque ba misu ba kufa po ba kano ebeti tango pour rezongi nde siko banda mataki boye donc cela fait suite tisiko suite moto monte réalisation mo beto mona de tisiko bon mone banete koyi boye asala toi olongola ko boye moye ba kamie leka ezali ana senga ga olongola ko camion dim de tout yango et tout on a ba 5 heures banda kende boye azongi boye te akimi tanda sali biso kuna alpa ba banga kufa na ba 5 heures toko singa na déjà SNEL Lucas solution na bajana yo ete basinga population ya Kimbanzeke Masina Lemba bato nyonso bazolela na kombo na yo surtout bino boloba mingi na television bino bokoti sika tozotalela l'époque na bino soki bosali malamu te population ekoseka bino bonde doso eza à suivre na commune ya Maluku mwana abomi papa na ye bolanda reportage oyo ndenge Bibilia elobaki na tango ya suka bokomona bana mike bakobanga baparente yango yo ekomi kokokisama awa tozali processement na antenne na Maluku mwana abomi papa na ye na butwa lelo akundi ye population ba regrette makasi na comportement ya mwana wana tango biso magazine Monda Ekolo tokitaki boyoka ndenge balobaki na micro na biso papa afandi ana lopango oyo chantier ya muninga na ye ya camarade na ye bakolo chantier bazana poto nde yesiko bapesi apo akengelaka nde mwana lokola za moyibi ndoki nde yekolanda papa awa biso tokamwe lele komi hiliwa mwana azalaka na Kimbanzeke aza kuna soki ayibi na Kimbanzeke aye koto oyo awa pe aye ule afanda kimia te faba na kosoba biloko ya batu ateka nde papa ayaki na ndaka lobi mbalo soki Moïse ayibi koto na Kimbanzeke awa pa nanga na sele ayaka lisusu te soki ayewa ule afanda kimia ningo afanda kimia te kosoba biloko ya batu siko nanga ayaki mbalo oyo soki pe azwaki loko nini papa lobaki na ye ayoki kanda abomi tata toyebi te likambo insécurité na Maluku ekomi kopesa pasi lisusu toko senga na bukumese ya Maluku Jacques Empiana tala likambo insécurité oyo ekomi kopesa pasi makasi toko senga pe na bino bana bilenge botika komela bakwiti pe babombe likambo esalami mwana boma papa na ye pe kunde na lopango esali mabe makasi Moïse Jemi Badara bakangi bakuluna na bana ya pada bolanda reportage oyo likambo ya to insécurité na commune ya Kimbanzeke eleki koleka mais la police ya Jemi balobi bakokanga maboko te bakosaka musala po ete musala bango esengeli koluka toujours peuple à vivre malamu na biloko na ye pe atambola malamu bota lokola na journal lelo bakangi bagangi o bazo komona batadabi ebele bango banani bamiyibi o tobesa ko benga bana ya pada so leki na téléphone mingi na boulevard okomona yelo téléphone o papa soma téléphone o kedi nango bomba bazo na ngamba sécurité bango nde miyibi tango ke fona bela sachet o mona komi libaya bano nde bamesa ko sala musala yango lelo la police a Jemi alaleli bango kusia po kasi na bango bingi bamesa ko mela pele na ba bombe bango ndo sobla bazo ko lenga liboso ya caméra ya Monda Ekolo nasuka masolo commandant ya mesala okanga bango place biki ye akotambola pona ko créer sécurité la kati ya commune ya Kimbanzeke abekisaki mbonda liboso ya caméra na biso na Pascal na point chaud mabende Jemi Este Badara bon monsieur le journaliste au moni commandant Kuzu azola la te tongo pokwa toza ko bunda pona bana oyo awa toza penda na zone rouge ya Pascal
bano moni oyo miyibi nyonso oyebi ya Pascal ya pada bazawa ya machete bazawa na bana ko présenter moko omona ndenge bazali tokei o babengaka muyembe gauche na kati ya King Pascal wa beta bapada muyembe gauche telema oyo leki nanga moko ya muyibi musana ko beta bapada pada eza telefone aotekele malamu après koteka malamu opesi mbongo abalusi yango comme libaya na stratégie basalaka likambo etali insécurité tokoseka kala bakonzi ya mboka bon multiplier encore ba effort de manière que masolo oyo esila bala kongo ba vivre la kimia mbonde betami insécurité makasi na commune ya Selemba na quartier Pulumbambu bolanda likambo etali insécurité na commune ya Selembau ematisi lisusu to makasi toza na quartier Pulumbambu quartier le plus pauvre ya commune ya Selembau kulu na lisusu ekomi kokamusa population makasi bwebake na butu ya lelo population balalite bakulu na basoda mosala na bango kobuka ba porte ya bato botala tonto oyo bakati machette population baretaki makasi tango biso magazine bonda ekolo tokitaki boka ndenge balobaki na mikro na biso bakati papa ngai tolalaki babandi kuna na porte suka bakati bato bakoti na porte katika tango maiba biso babuki porte papa biso na bibozela to bimisa papa biso sali mbanga bimisi $5 na katani na kata valise aye bimisi banga pesi bango mama ko balobi o ba pia biso mbona so papa biso bimbonga zote mboka na zaki na yango na bimisi papa biso banda babimisi biso nyonso bako balobi tozwa TV mama biso TV za biso te bapanzi ndako nyonso babimisi bakiti babuki bakiti bamoko bakoti biso na ndako batiki papa biso bana babeti papa biso premier léger deuxième léger papa biso kimi troisième léger nde yango babambaki babeti ya katikati mutu tokosenga na bukumesi ya commune ya Selembau Augustin Makese Bikinda tala ngambo oyo population bazo vivre na insécurité makasi boye kitoko te mabe makasi mabele ya kitoko ya kolona yango oyo mama mami abelisa mwana bamvula ebele azwa lisungi te asengi na bato ya mitema ya mawa bosunga ye nasengi na bakonza mboka papa Félix osunga ngai mama Denise nasengi oposunga nga oza mama na biso nyonso abeda shu sunga ngai naza mama na yo nabengi mama Olive bosunga nga bakonza mboka badepute bato ya mawa nazobelela bosunga nga nakomi na suka awa na bandeko te bandeko na nga kaka bino d'état de santé na nga na basolo bongo soki nakufi nakotika mwano epai ya nani na eta nini susi na nga yango wana ona sengi na bino pardon bosunga nga bokela nga mawa nzambe pa upambola bino papa Vix gouverneur papa Jekoko na sengi na yo posunga ngai papa ministre santé na sengi na yo posunga nga papa tala maladi naza nango boyebi ndenge ezalaka papa ata bobela te boyoka sango nazo souffrir na leleli bino vraiment boyoka nga mawa nzambe pa kotombola bino bapapa bosunga nga na sunga mwano na okoka te nakomi na suka te esika nazovanda bakondisio mabe na pasi na leli pamba te na pasi bosunga nga vraiment bokela nga mawa papa Jango Imvunzi kanisa biso pe na komi na Kinshasa papa Jango Imvunzi sunga ngai papa na sunga mwano nzamba kopambola o lisusu papa Jango papa ministre Jango tosenga nga lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image Jésus pe mwana ngo akoka koloba te babanda kovanda deya balongwa mais batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo yokela bango mawa papa Jekoko mulumba kinga bonso na maboko na biso nyonso bana yo sunga mama oyo na mwana oyo yokela bango mawa nzamba opambola osunga mama oyo abanda kofutela awa a partir kaka ba difficulté mokili moye tobengana ye eza te nde totikele mwa place oyo akoma ovanda na mwana oyo mama Olive
abedashu botika ete ye moko aza na diabétique avivraka na biloko okabela momo balipton momo fufu mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama ote mama Olive azonyokoma makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye botika ete papa Jango ikotika ete sunga ye botia ye maboko mpo lisungi ezopermettre te azovivre kaka na babiloko ya kokabela bapaster botika ete papa Walesa toyebi ke yozalaka moto mawa soutenir mama oyo akomi na suka. Bientôt bokozwa album oyo na kotika esto ya Pasteur Sobero Omoyo. Nakotika Yesu te ezali nouvel album ya Pasteur Sobero Omoyo oyo afandi na Brazzaville. Alobi bana nzambe oyo balingaka bon musique o bandimela Yesu lokola mokonzi mobikisi bokonsome album oyo. Album oyo ezali na 12 titres. Alobi bientôt na fin du mois oyo ezobima. Bana nzambe nyonso oyo bolingaka kokumisa nzambe boyokana nu ese oyo ndenge ebeti. Obongola motema bongola baposhi okabaki na ba kaba pe l'église. Pasteur Sobero Omoyo apesi bino album ya kitoko bokonsome yango ekosala bino kitoko. Ondimela Yesu bakisa lisusu dimension po Yesu nde champion. Tokende na sport boyeba ke club Neves esangisi ba boxeur nyonso ya Funa Centre bolanda elema oyo. Likambo etali sport à la kata ville Kinshasa toyeba kate soki vraiment ministre sport achaka maele to achaka maele te ne sika oyo. Na tango kala tozali komona ba dojo zalaka mingi pe ba dojo bana ko salisa ba jeune poete bakwa ko sala ba sport. Kasi lelo ba maître toyebaka ba maître ba sila yango mingi bakobala moko s'intéresser la likambo etali kuluna kaka ba jeune on seli ko encadrer bango parce que soki to encadrer bango malamu lobi ekozala honneur na biso to mona ka soko tem na boulevard ba sportif ba utiko bunda libanda o komona ba ministre to ba kozi na ba zilofa ngingo bazo wela nzela rapport pour ko la ko yamba ba titre obaka nango mais tant ba ça ba préparatif ba zala ka kutata ko zala te et en plus même il y a grave même temps on sera que ba préparatif to pe ko bunda libanda ya mboka prise en charge da bango zakaka ya ko luka ya pasi. Même ma ministre babi pesaka na likambo etali football. Or, ba discipline ezali ebele eseli ko tia maele. Botala lokola ba jeune oyo. Bazali ko préparer ba komala bango ya kin centre, muke na balabala. Boye esengote seli ko sala ba salle. Ba sa to ma parlo te ko ya ko teka, likolo ya makabete ba spoliation. Tona na bango ba betaki munda na kiboso caméra na biso. Bon message na ngeza et pas ya ministre sport en tout cas, atia misu na sport et surtout précisément na boxe. Ba boxeur talentueux basé belé na ba club na banda Kubana msusu aza boxeur mais a détesté boxe. Pourquoi? Parce que aza na posa ya compétition mais à mon compétition wa sali et après chance na et sourire à gagner peu mais et après à se retrouver dans l'autre côté. Mais pendant que il y a recours à misu na moi discipline na biso ya boxe aza na moi idée parce que aza déjà mon côté yebi nini ya ko sala na banoyo bazo sala fierté ya boxe quand même. Ya boy to ko sala ba ko mboka. Pour ba ko soutenir jeunesse pour ete bangonde bazali espoir ya Congo ya lobby ba ba mipesi na sport ba ko gagner vie na kata sport ba ba mipesi pe la kata politique ba ko na politique ba ba dibi ko mipesi la kata ya bisala ba coopération to pe article 15 ba ko gagner vie na article 15 et betami mbonda to kende na sport boyeba ke club Neves esangisi ba boxeur nyonso ya Funa Centre bolanda elema oyo. Merci de commis na suka magazine abino mbonda ekolo bo s'abonner massivement. Merci na sima caméra ezalaki Benjamin Kalunga na Meshak Panzu. Na bo sanité Luki Kilo azaki assisté na Deboule Moke. To kutani mbala sima soki nzamba ko batela biso.